Ça partit aux Congolais, mais les Congolais vont souffrir pour na bango banvo mana Congo so tuni bango babi président du Congo pour yebi que Congo est commissaire riche. Aujourd'hui FCC cache Kenena cache ses courses aux richesses. Je peux pas aller faire la promotion à bateau ba comprendre. Je peux pas prendre ma caméra et mon micro na que ça interview ya bateau oyo bazo mema peuple na libunga o ba ça la comédie politique. Le peuple a bénéficié na nini na coalition wana. OK, bato ya FCC ba bénéficier na sécurité. Bazo sécuriser bango pour bakanga bango te na CPI. Ils ont protégé et à complicité na jeunesse ya IDPS. Aujourd'hui les assassins du Congo baza protégés. Tu es na jeunesse à IDPS. Moi quand je regarde cette jeunesse sacrifiée, j'ai des larmes aux yeux. Mbote na bilo bande obalandi ya club.com obolanda absolument partout boza ebele là to moni bino na Paris na Bruxelles awa na kati Kinshasa na Londres pe na Djobourg bande obalanda biso na Accra na Côte d'Ivoire na Burkina Faso boza mo ebele. En tout cas merci pour la confiance et pour la fidélité na chaîne na biso na chaîne na bino na site na bino ezabongo club.com oyo bokomela biso chaque fois oyo boje marabe bo partager avec mitu na biso soki bo sepe nango ezara mimi bien pe ezara mimi esengo pour na biso. En tout cas lelo na plateau na biso tozabongo na Trésor King Bakolo Congo azabongo journaliste patriote résistant na ye tobeta masolo politique ebele ba actualité politique ebele ya mboka na biso bino boyebiye ye ezara polele polele ya bombarate ye a dévoiler bongo ba secret ezali bongo caché même la mokuta misongo toujours en poste likola mais ça pour battre bomona et là on est isolé kana kati mboka na biso réellement entre FCC na cash otobi kino eza coalition mais coalition deni matata na kati ya coalition boyi dans une coalition c'est le chef de l'état qui est le chef. Mais tu comprends était dans la coalition et moi bilinga ezali premier ministre face à la gouvernement a commis ko yamba susu ba délégué à la plateforme moi ebele toujours ba tezali pour la nini le chef de l'état il faut établir sur ça tout le monde est clair papa makambola nyonso ndenge pe ba remet za ko circuler ministère ministère souveraineté et moi ebele au défense au justice ou affaires étrangères et que pas bande ko FCC ba tebili baza komi tuna déboulonnage au mokonambo la kaki ko sale mandenge nini ya ngwana lelo tebi pour la bino Trésor le King na ye to appelle na pesa to bois kanye so na mesa pour yoka ndenge ni ba vérité mboka biso sali ko kendile. Bonjour Trésor le King. Bonjour Ingeta Yenge Matondo na Bakolo Congo nyonso bana mama Congo bana a Congo Mongali bana Nzambi Mpungutu Lendo Ingeta toko bunda pona mboko Congo nde na lobaka qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants mboko Congo bakokoloko kona biso batikela bakoko na biso mobimba bakoko na biso batikeli baboti na biso mobimba ngai Trésor King na jira ce qu'il faut donner oyo nyonso natika nango na bombo ina kopesa pour natikela bana nga Congo au mobimba. Merci beaucoup, bonne santé hein. Santé na menace ezali mo ebele ba menace ya combat ba menace ezali ebele hein. Na banga bangote. Ah donc na sabino na kola l'esprit ya combat na kola l'esprit ya combat tout ce que je fais aujourd'hui les Afriques ya mwana nazana mwana ya boxer Thierry Munyanga Bukele papa na ngandima ko zo makofi tasiko mutaola mukana tonga bika na lesa bana mbonga makofi siko ngai po na bima ato bambinga nzete esala nini donc na kola ba pesa nga punition pompage sala sans pompage amsubilo ba pesa bino punition kolia tenga siko ba pesa punition pompage ça sans pompage ke kuna mema di opali bende beta saki au moins ba jaba punition pour vous montrer que na kobanga lote na céder ne loko mokote et surtout na nourrissa déjà esprit na ngana ba documentaire le roi ya Lumumba ba Sankara ba Nelson Mandela ba Eboué na Brazzaville Etienne Tshisekedi Etienne Tshisekedi pour ne pas dire le local même Olivier Etienne Tshisekedi na Nzimakaye parce que Bunda abalukela mutune Mobutu na Nzimakaye telo kwa ndebo commissaire héros national héros national ndebo commissaire père ya démocratie yona ngana zongisa ba congolais que avant Etienne Tshisekedi aya quand il travaillait d'abord avec Mobutu il y avait déjà la démocratie au ba congolais ba bunda nango république démocratie primitive auto mona que non ezali penza ya malonga penza te parce que congolais ezali moderne aya na démocratie moderne démocratie
Malonga. Il y a moderne, au moins que non liberté Kabila même élection, ça va que la démocratie Tshisekedi a yango. Kabila même élection na ba tricherie. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Bango mo ba koti na bateau ya tricherie à Kabila, la démocratie est en pleine tricherie. La démocratie tangu tozo senga ba marche ba oboya. C'est la démocratie qu'on doit applaudir parce que aujourd'hui ce sont des Tshisekedi. Mais meeting c'est les maquis. Non. Après, il y a marche, mais meeting, c'est il y a la mouka. Il y a la mouka, il y a SID. Parlons de meeting, il y a SID. Et ça qui il y a SID. Il y a SID. Il y a SID, il y a président Fayoulou, na président Monsieur Fayoulou, na ba membre il y a SID. Alors le président élu, moi je l'appelle le président élu parce que n'a encouragé tricherie. Le col en 2006. Je dis et je le répète, n'a voté qu'à mais n'a participé qu'à. Que le président élu, c'était Jean-Pierre Bemba. En 2000, comment on appelle ça 11. Le président élu était Étienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, le président élu, c'est Martin Fayoulou. Monsieur Tshilombo Antoine Félix n'est que Moutou Oyo, batiye pour troubler Congo. Donc, il y a un meeting. Meeting et salami, après avoir la police, qui a la podium. Et ça met c'est la mérité. Et ça la mikana mutu makasi. C'est ce que je dis. Tant que tu habites la peur. C'est pour cela que j'applaudis jeunesse à Kaluka. Il faut qu'on installe bakolo Congo na Kaluka. Mais pour niga bakaluka, banjili, pour niga comme ça. Kasi pour ba mitina binoga bakaluka, banjili. Te yote mais mitina présent Fayoulou ya mi mingi njili, mi mingi kaluka pour ni ba. Ça veut dire quoi? Ba batele ba c'est na lemba na bandala ça peut meeting. Ça veut dire quoi? Congo na biso ba bebisa da mutu ya jeunesse. Jeunesse oyo azaya kolamuka sikoyo. Eza ba jeune o ba fanda na ba milieu reculé parce que ba comprendre pas Siamboka. Vous comprenez? Soko kei na bikuku. Na bito so bikuku. Na kenda kinga na bikuku je pleurais de larmes aux yeux. Moi na bota ma comité na 7 ans et courant des arrêtés. Na kyo ka bana ba osala discussion bi do maté étage. Les abongos partout, à taper la porte, ils ont millions sous étage, ils ont raté. Non, c'est pas en pleine Bruxelles, non, mon abilo bongo. En pleine Bruxelles, moi, en pleine Bruxelles, en pleine Paris, en pleine Berne, en pleine Nini. Moi, je dis déjà aux combattants, bateau à Bruxelles, barobima le 14 août, ba marche réseau ça mana base de quoi base de quoi parce que Mboka na biso Congo ba massacre réseau ça mana est Mboka to yo fandi kimia tango ba bomi monsieur Tshilombo asangani na ba bomi ya Congo po ba kabola mboko Congo o mobutu aboya ki ko kabola ngo mais Tshilombo Antoine Félix est d'accord na ko kabola ya mboka Congo bande na biso mercredi le 14 na Bruxelles ba obima ingeta na bino vendredi le 16 na Londres ba obima ça programme na bango boso lo ba bibi na bango ti balaga la rapé moi minga na rapporter belé ba roketi na ambassade biso apeto ngito bima le c'est ambassade pour quelle finalité en fait ambassade ya Rwanda pour quelle finalité pour la finalité est que le Congo ne sera pas balkanisé que maintenant, balkanisation à Congo avec Kabila, qui ont été continué. Balkanisation à Congo avec Kabila na Paris. Donc avec Kabila, le présent Félix Azali, moi Nambokaye. Vous continuez toujours à balkanisation. Tout le monde est ba avec Aseniko bako mona Museveni parce que la qui lettre bientôt là makamoni vous a résolu. Bon dimanche. Ba moni Museveni mais le na baou je pense baou batu ba kufakaka. Batoubakufa le 7 il y avait eu des morts na est ya mboka Congo. Est-ce que négociation il faut avec Bakosalango pendant que monsieur Antoine Tshilombo Félix a dit que biso ba relation na biso na Museveni eza bien mais ADF ezo boma batouba uta mais moi baba rebelle non parce que les rebelles basés en front. Pourquoi ces rebelles-là, basés des nationalités ni? Est-ce que biso dato tindi ba rebelles congolais qui ont menacé Ouganda? Dato tindi ba rebelles congolais qui ont menacé Rwanda? Ça veut dire c'est le président. Ce qui bana bazo sala mabe batala ratata. Museveni et là il peut dire à Félix attaque ces rebelles-là, n'a pas on a attaqué bango tota suba okima parce qu'il y a de bonnes relations. Selon M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Selon ces messieurs, soi-disant le président de la République, soi-disant le président de la République, votre président vous,
Parce que ce n'est pas mon président, c'est votre président. Le président du Congo. Hein. Le président du Congo, tu as bien dit le président du Congo. Ce n'est pas le président des Congolais, c'est le président du Congo. Moi, je parle en tant que Congolais, pas en tant que Congo. Ce sont ces gens-là qui ont mis le Congo en esclavage, Bakangi Congo pour le président du Congo. Ok, Congo le Bate, Mutunda le Baka. Moi, je cherche un président du Congo. Le Congo appartient aux Congolais. Ça appartient aux Congolais, mais les Congolais vont souffrir pour na bango banvo na Congo so tuni bango babi président du Congo pour que le Congo est comme c'est riche. Aujourd'hui FCC cash Kenena cash c'est course aux richesses. D'abord on y sona. Na cash course aux richesses. Vita Kamere, monsieur Antoine Tshilombo. Voilà la famille, patrimoine familial. Le président de la République. Tu es jeune. Monsieur Tshilombo continue à pouvoir. Antoine Tshilombo, Félix. Il y a un patrimoine familial na pouvoir. Pesabiso ngo. Tu repères ça à la cité. Mais c'est un secret, non? Non, c'est pas secret. C'est Kabila la Kisaka. C'est pas un secret. Donc la Kabila Otobenga qui est dictateur à la Kisakité. Lui aussi a eu un rythme dictature pour la Kisabiso patrimoine familial. De retracer toko mana toko traiter ba système sur actualité lelo bando balani bozola na biso tout ça bongo na bayi Congo. Les patriotes résistants, journalistes résistants, Trésor King, ou tous années na plateau na club.com. Mais bando rapoto ba tuni biso to yebisa to tuna yo motuna. Babi keno ndeni otima na bobo sa liboso na internet loko na ma politique. Pe o s'imposer na politique en bondeni. Parce que ade ba la ke ba la ndenge ba tu bien ba la déjà ba ta photo la politique. C'est une question, une très belle question que j'entends ça depuis longtemps. Oui. Vous savez c'est quoi? Quand le pays va mal, le prophète Taboulay a dit, ces derniers temps ça passe dans des réseaux sociaux, le prophète Taboulay. Le prophète Taboulay. Ces derniers temps je l'appelle le prophète Taboulay. À lobby, il faut bilinguer nos sobakota na politique. Au moins mboka au politique, il a besoin de changer. Ça va comprendre que bilingue nos sobakeli lissu na distraction te ba kota na politique. La philosophie commence quand la personne se pose la question pourquoi. Et la résistance aussi commence quand la personne regarde tout ce qui se passe dans son pays. Il se pose la question, qu'est-ce que je fais moi? Tu comprends? N'habite sur comprendre. Et tant que Congolais, énergie on a salani. Oui, ce que je faisais, il y a d'autres Congolais parce que ça dit free à ma recherche belé. Ce que je faisais avant. Mais qu'est-ce que j'ai compris? Que batou autobeta lisolo que non de causa problème faut saber le problème est là c'est parce que abima tongo pourquoi ça musala bando na biso Congo basala ou Congo basa étranger basala musala makase et ces gens-là ont besoin de venir au pays bas se reposer na yeko comprendre nini ko bunda pona mboka non et le kinyoso to na bando sala na motuya parce que ce que je faisais avant na bando courir danger mon côté mais on a courir danger. Mais après mon soleil, les politiques mon soleil zalit. On courir danger, petit boyer, presque au là parce que babulo ti bala comment le loso baza avec sa prison, mais il peut la super le prison on a fait place wana. Bruno ti bala zaki na UDPS. Tu comprends? Bande comme sou baza na SID na ni. Trésor Kimbuke la za parti politique ni. Pour dire que mbongo parce que bolobake agenda kozambongo est pas leader politique tel agenda kozambongo. Je combat pour la vérité. En vrai dit bah en vrai dit le rebelle pour tout babi que non Rems ndeko Trésor azali proche la muka pro la muka. Merci. Je vais répondre. Babi ata na base ba mona soutenir na base. Waki na kala moi base moi ba mukoko banani babi ke aussi suspenda tout. Merci. Babi so liboko aimé mona mabe faut ko katango. Je peux pas aller faire la promotion à bateau ba comprendre. Je peux pas prendre ma caméra et mon micro na que ça interview ya batu oyo bazo mema peuple na libunga o ça la comédie politique tinani na reta ko ça be mission na base bato ya base yo kenda kuna balingi vérité te yo fils mukoko benga na point de presse. Tu sais que fils Mukoko a besoin d'un point de presse. Pendant que ce temps-là, moi, je travaillais avec fils Mukoko parce que je pensais comme si fils Mukoko a besoin de l'amboka. Ok, j'ai compris que Abunde l'amboka, tu as besoin de la benterene, alinga zana mutuka, alinga créer des autres mobs. Monsieur Tshilombo, Félix, Antoine, Nisoga Bengie, après c'est mutuka fandinier. Après c'est bon fandinier. Mais si tu dis des vérités, bah benganio, bah bien ça muta la muka. Ce qui la muka est la vérité. C'est que j'accepte la mouka. Et ce que vous devez comprendre,
je suis pas de la Mouka. Parce que je suis de la jeunesse congolaise. Natambola na bilenge. Kamingi te na obengo na matete. Tout ça là, rassemblement mon intérêt moi ya matete na plus de 4000 jeunes pour na la kisabatu déjà que matete dans quoi ici en haut. Moi fief na yo. Fief na ngat. On est babi nul n'est prophète chez lui. Parce qu'on a la kisabatu que je suis d'abord prophète chez moi. Voilà la kisabatu non, au moins comme masse ya jeunesse on a simi na matete. Surtout qu'il na ba commune tout. Totem maswana na tamuke ba politicien ba obanga pour muke non la peur a changé de camp. Les lois sont commencés à marche ils ont peur. On a peur nous on s'est dépouillé de la peur parce que vous trésor. D'accord. Dans 4000 personnes à ma tête, par exemple. Mais les leader les leaders. Frère, le problème est que les leaders na politique et le combat à Congo. Au moins ceux qui ont le leadership na politique et bien que ezali. Mais ceux qui ont le leadership na résistance et bien que ezali. Je sors souvent sans mettre quelque chose sous la dent na ki obundela mboka Congo na yoko zonga pe oza eloko oliate. Au moins ngate na bengi mutu na bisie nazanzala tindela ngabu. Parce que nebi que Congo oyo et que se souvenir nanga un jour. Je dis un jour. C'est un jour là, même à Tanaza Bomboïté, Congo que se souvenir, il y avait un jeune, Oyo, Atika qui n'y soit bandé ko sala, pour la bunde la mbokane. Tu vois, je n'ai pas peur, il y a la passé dans l'ail. Je vois mon passé et ça m'encourage aujourd'hui. Tu vois, ce mot a commenté vidéo ma bé, a commenté ma bête, bon, a commenté me rappeler mon passé. J'applaudis. Et je dis voilà ce que je dois faire. Il ne faut pas vaincre Moutouana, il faut convaincre Moutouana que je suis le combattant, le résistant du pays Congo. Merci beaucoup Ndeko Trésor, merci. Aujourd'hui, les prophètes Taboulay ont dit que non, la jeunesse aujourd'hui doit s'occuper de la politique. Bientôt là, le gouvernement Zobima. Le gouvernement, tout ça a besoin de jeunes. Mais le gouvernement, c'est un gouvernement, il y a coalition FCC Cash, Ndeko Trésor, le King, Bakolo Congo. Les loups. Aux assure, to analyse ligne au sala, ceux qui l'ont joué n'ambo ba jeune ya IDPS parce que bazana parti au pouvoir bâti bon na musala. Est-ce que ba sala malamu to ba sala mabe par rapport ba combat sur ba sala dernièrement. Ba jeune ya IDPS bazo mériter vraiment ba poste wana. Est-ce qu'il y a vraiment des élites na catégorie to na classe ya jeunesse ya IDPS wana au le so bâti bon na ba faire et ko simba. D'abord, nous parlons de coalition. Bon, on a la question. Merci. La coalition FCC KH, Ezalaki, Bayebisaki, Bakosaki, Bakongolais, que c'est pour le peuple. Mais aujourd'hui, regardons en face. Tant qu'on s'allie souhaiter, au moins, que les Congolais tout fasse intéresser dans la politique. Parce qu'il faut se poser la question, n'a pas intérêt à peuple, wapi. Intérêt à peuple. Le peuple a bénéficié de nini na coalition wana. Ok, bato ya FCC ba bénéficier de la sécurité. Bazo sécuriser bango pour bakanga bango te na ces pays. Ce sont ces mêmes assassins des Congolais oyo bazo zonga totali Sénat. Betelanga lisolo Sénat. Il y a combien d'assassins na Sénat? Il y a beaucoup d'assassins. Les gens qui ont tué comme Boteti, tu étais. Le vice-président de l'Assemblée Assemblée provinciale. Mais famille ne faisons ça dossier, on a famille, mais famille qui se famille sur le côté. Na même ba jeune collectif ya ba mouvement citoyen. To kenda côté la Messe Kabila plainte na cour. Ba chifona plainte na biso babwaka biso bilenge ba chifona na zo 10 jeunes to kenana ba tina présidence pour dire à Vital Kamerhe soit kangi Kabila te ba mo na biso na présidence mourebeta biso meto zawana yana lo banga za résistant terrain na za résistant te kenana na réseaux sociaux na lobby et puis je fais rien to zakana bino na ba terrain. J'accepte nzoto na ngemo na passe mais Congo za libérer un jour. Le lot vous direz la famille Boteti et qui a plainte et pas Nani. Benoît, justice libre. Changé, non? Justice libre. Justice libre. Qu'est-ce qui a changé? Colonel John Tibangu toujours en prison.
Mais déjà, qu'est-ce qui a changé? Mais déjà, Qu'est-ce qui a changé? Dit Capen toujours en prison. Qu'est-ce qui a changé plutôt? Justice, dans ma boko ya bakabiliste. Pensez-vous que bateau basali mabe ba okanga bango? Est-ce que c'est réel? Parce que ça justement ba au trésor l'équipe. Papa, on nyoso to banda ko yoka na Congo et comment vrai? Ben comment qui na ba réseaux sociaux ilunga bima premier ministre. Au moment qui a bima premier ministre. Coalition qui protège des assassins comme des Alexis Tambwe Mwamba, quelqu'un qui a tué les gens, qui a bombardé l'avion. Na le lendemain sur l'avion on a bombardé yango. Botier président ya Sénat et moi Trésor King jeune. Au moins 50 pardon non. Au moins 50 pardon. Lors la campagne 50 pardon. Après 5 ans pas nani la kisa biso vidéo. Peuple congolais mo bimba. Ala kisa vidéo, la kisa biso vidéo ngoko papa. Na campagne c'est la kisa biso vidéo yango. Qui on a la campagne 50 pardon de votre trésor. Aki pardon papa sénateur. Oui, c'est bon pardon tant azo ça na mbaye wana. Ba boma kezaki ba sénateur. Mais ça a coupe la population mo bimba. Merci beaucoup. Merci papa. Merci. Laisse-moi terminer. Ça va. Laisse-moi terminer. Oui. Bochab. Kamana Sap. Il est où Bochab? Réponds-moi, il est où? Il est où Bochab? Gabi Mamba a koufi na ma tête, petit na biso na venyo na bando fanda. Petit azu masasi na fenêtre, tozu petit to kiti to tse na pousu, to meme no meza na pousu. To tseke na pousu. Mutu na pousu. Oui, to tseke na pousu pour masasi bando beta biso to zaki na libanda veni, ba olanda biso to kima petit azu masasi na fenêtre. To kiti petit to tse na pousu pour ko mema bwe makilanda bando senye bien te, to ko tika na omeza. Parce que ça, on me coupe pour battre, banda besoin de mboko Congo botonge lo mota malonga. Moi j'appelle ça au mesa pose hôpital on a botama. N'importe quoi ça y. So na mukanda na ngomo me. La police joué bembe et kate bembe. Et Bochabu a okende kolega na Assemblée nationale Gabi Mamba. Je suis Gabi. Toi banga va modifier article 3 de la Constitution. Bochabu a kolega na Assemblée nationale pour le babato ba koufa na matete c'était des pierres. Payer les Chinois. Tous ces gens-là, de Lambert Mende, ils sont où? C'est la coalition SCCH qui protège ces gens-là qu'on devait pendre. Il fallait pendre bango. Pour un massacre, mais t'es maison comme pota. Il y a autre chose sur la temps distraction. On les kaboye, bana orphelin Mukenzi. Bana Rossi Mukenzi Timanga. Lelo tabanana. Na ba mwana ya Rossi wa mobali. Toza na Congo oyo. Parmi ba résistants mwana na oza grand résistant parce que no bozwi temps resolo na mwana Rossi wana te. Boke ko luka fils aîné ya Rossi Mukenzi wa mobali. Bo solo anaye. Bo sentir nini mwana na bomba na motema ne. Vous comprenez? Yoka si biso to sa lelo. Moi mon papa est mort en 2008. Quand je dis comme ça, quand je dis Thierry Mounianga Boukele, un boxeur à solo na Congo, il connaît ces boxeurs-là. Papa Nanga Bunda, et après, mon père est mort, fédération Tikele Abiso Lote. Et bien là, on y battait la mité Malabiso. Et bien là, on y battait la mité Malabiso. Et nous devons nous battre pour Bana. Le long, on a boxeur à Osa Nakabi, boxeur à Osa Nini. Nous, on fait des fils de boxeurs. C'est ça. Donc, trésor, ils ont apprécié et pas présent Félix, ils en ont tout. Mais quand interpellé les batouana, il y a un autre qui a temps. Moi, Mouké, comme ça, dossier, on a et qu'on l'a mouké après. Merci. N'engue bazo, yeb sabiso. Pour na kukanga ba chaîne ba télévision za toté. Pour na kukanga ba chaîne à télévision, c'est facile kukanga ba chaîne à télévision. Pour na koboya ba marche, c'est facile. Bolobate que non, exacto tant que président côté pouvoir boy, akoma beaucoup ma kopekisa ba marche. Bon mon te ke bo bebisa nini ya président, wa bolobangote. Bolobate que exacto tant que président continue pouvoir beaucoup mo kanga ba chaîne à télévision. Beaucoup mo boya be monsieur le kawa bo mon ngo toté. Ko interpeller bato wala nde bo mon ngo c'est trop tôt hein. Mais pourquoi vous encouragez le mal, les frères congolais? La jeunesse. Ils ont protégé et à complicité de la jeunesse à IDPS. Aujourd'hui, les assassins du Congo sont protégés. Tu es la jeunesse à IDPS. Moi, quand je regarde cette jeunesse sacrifiée, j'ai des larmes aux yeux. Je dis bien la jeunesse sacrifiée.
jeunesse fanatique. Au bazo, ça la fanatisme pour nos musala au bas fout $500, $300. Mais on peut battre avenir mobimba et ça m'a beaucoup non élengué. Jean-Marc Kabunda dit quoi à la jeunesse? Na fait là-bas 37 à Sozaki, on a pas la copie à Nyoso. Il a dit Parlement debout et Koufaté. Vous voyez qu'il a promis ça. Ah bien, moi, il y a tant comme il a pouvoir Parlement debout et Zalakaka. Mais ça pour nous rappeler bonne conscience, non? Conscience. Conscience na chômage. Naïna yo to que Parlement debout et ça free à chômage. Na kati mboko Congo parce que aujourd'hui moto azana mosala on dit mate ko yo fanda na sans été ko solo makambo politique ti 17h akei tango babi Parlement debout ekufate ça veut dire chômage et ça nini ekufate est-ce que ba jeune wala ba combien de temps on réfléchir makambo ngalo mutulo kwa Jean-Marc Kabund mutulo kwa Jean-Marc. Il a travaillé pour de l'argent. Jean-Marc ne travaillait pas. Je travaillais pour de l'argent. Je combattais pour de l'argent. Parce que Jean-Marc a lié à Moïse Katumbi pendant que Moïse Katumbi était kabiliste. Jean-Marc Kaboul c'était pire petit à Moïse Katumbi. Bah distrait le peuple congolais pendant Tamoulaï. A liembongo ya bakabiliste aya continuer ko liembongo ya Kabila bangona ba monsieur Antoine Tshisekedi et en fin de compte va plutôt accepter pouvoir mais un pouvoir qui va détruire l'avenir du Congo. Le gouvernement jeunesse et s'attendre nasi sana jeunesse jeunesse a eu de pèse et s'attendre ne l'autre côté parce que babanda ko sa ba le loté babi boza cabinet président de la République. Et puis ça m'y est pas là-bas, Massanae, au Batanganae. Et puis si bango, tout c'est là, Babylone vous est belé. Et vous les journalistes, je vous dénonce. Et puis combien de journalistes, papa, vous avez journaliste le quoi mais différence c'est ça entre ngana binonga na bunde la Congo, na ko ki olanda ba coupage ya 10 000 francs et 8 000 francs. Moi je laisse pas la coupage à 10 000 francs. Qu'est-ce qu'Augustin Kabouya vous donne? Qu'est-ce qu'Augustin Kabouya vous donne pour couvrir l'événement? 8 000 francs, 5 000 francs? Oui. Il dépêche à l'embauche. Partout où un journaliste coupage ma baie, c'est UDPS. Après, on va poster dans le ministère. Pour n'abord la vérité. Sur la vérité, on a siège. Au zélo na gouvernement toza a ba journaliste ba yo lela. Ba yo rejoindre biso na combat ya mboka. Bah, jeune journaliste. Oh, on a tout. Je peux citer leur nom. Non. Non, je peux citer même des choses. Par respect, il y a bien aux encadres de corporation, par respect. Corporation, non à la marginalisation des journalistes quand même. Tu as exposé bon. Jamais à raté. Nga raté nga za combattant ali raté. Yo ibina benga nga na siège ndo nga raté. Tozana yo tout est solo ya mboka. Mais on parce que quand ce sont nos confrères quand même, ce sont nos confrères et nos consoeurs. Oui. Médias, ceux qui médias est commis corrompu, à venir Yamboka, pouvoir quatrième pouvoir est commis faible, peut venir Yamboka Sainini et Koufi. Moutolora papi Kamwasi. Qu'est-ce qu'il fait? Moutasu Kombo ya Lambert Mende. À la Tinanjoto Lambert Mende mais c'est fatigué. Est-ce que Lambert Mende c'est un exemple pour le Congolais? Franchement, tout le banon. Congo-France. Le patriotisme n'est plus là. Tout ça, le patriotisme. Papa, eh bien, elle est changeant à la vie. Na joie, na koma ba loi tout balaki sanga. Merci à papa Bruno Kalala Chimankinda wa Mutombo. Parce que Aza papa Oyo, malgré le mouvement spirituel Oyo, Azola Kisanga et Outen Poto, mais il m'a dit ton a continué alliance Versailles et singa yeba no bokoko na yo origine na yo pour nous évoluer dans le monde spirituel. Il m'a dit quoi? Habitoza na loi moko ba benga loi ya hérédité. Oui bien ouais. L'hérédité. Abine hérédité tout ce que tu fais dans le bien, yeba ba na yo pe bako bénéficier dans 4 générations après toi dans le bien. Habite tout ce que tu fais dans le mal, yeba ba na yo pe bako nyokwama ti la 4e génération dans le mal. Omoni loi bongo langai.
non so na kesi kama bo pesa nga $10 pona te kamboka na ngala wata siko bana ngai yango na ebisa bino héritage nini ya kitoko kotikela mwana soki eza mboka au Congo te. Merci beaucoup Trésor le King. Bilenge ba s'attendre le loté. Tozobeta masolo ya mboka na ye longo. Mais on répond nga penza betela mutuna na ngai. Ya bilenge. Laisse que lelo ba bilenge ya IDPS. So bati ba on a ba affaire. Parce qu'il y a un homme politique à cette statistique qui dit que non, 80% des jeunes de l'IDPS baza be élite. Baza ba diplôme té, bon ba ki mingi, ba combat balabala, mimi ba parlement debout, mingi ba base et tout comme ça. Na retourna ba to IDPS. Jean-Marc Abound ba tien ensemble à Kokini. Po babanda kotala mutu po tota bilenge po jeunesse ya UDPS ezada sacrifier tozo bato ba lo baza sacrifier te le roi ba Jean-Marc Abound boten ensemble national qu'est-ce qu'il fait ayesika bandisika tota ndé ba faire ban est-ce que kuna musala nini bilo bozo kombo sika le roi raison kuna musala ezate kuna l'Assemblée nationale musala ezate Laurent Désiré Kabila ya kisika vacances parlementaires. Yo Jean-Marc Abound déjà bengi yo ok au filmer des centres terrain moko to lobela vacances parlementaires ba uto vacances uto salamat ils ont continué Abound déjà bengi yo parce que balobi ba obundela pona mboka coalition na baza pona mboka député ni ya FCC député ni ya cash abengi yo alobi yaka kotala ndeno solo na population et tant que ba ozonga na assemblée nationale ba ko lobani parce que mutuna nous Jean-Marc Abound salelo te ndenge nini jeunesse oyo da ba baki na kulusu yozo tuna ngai na ba so jeunesse ane salelo ce sont des postes oyo omoni UDPS. C'était pas préparé. Tout ce que M. Kabila fait aujourd'hui a préparé. Comme pendant 18 ans, eh bien que non, ça là, talanenge babomi de pes. Tango bakenda ki na oia na kojo. Ebi kojo. To kojo yaki. Bakena oia ba pesa ki premier ministre nan. Sami Badibanga. Il sortait de quel trou? Du trou de l'UDPS. Kabatwa IDPS ta Kabila nda saka na bango e ben ti trouble badibanga to bengani na IDPS badibanga tenga mutu na sunga papa etieni te akomi mutu Kabila ba bito kende na 5 bakena 5 ba yo pesa vie manette joyo banda koma vie manette ndenani vie alata lunette banda aza premier ministre tsalongwa premier ministre lunettes solaires. Si il lisait bien ou ne lisait pas bien. Quand on veut jeunesse compétente et travailler, fatigué. À la première ministre Lamboka, du début, tu fais naïe, na ba manette ya moi. Na bureau manette moi azo tondisi batu na bureau guerre bimi na UDPS ote yaza muto UDPS te azamuto UDPS te Kabila oseka bango bitande na opanza bino na suka bi ça va baluka nini UDPS présidence abi a pouvoir na Congo za pouvoir parlementaire à comprendre ngo abeti jeune ya bisi Corneille nanga Corneille yaka bisoto kanga parlement parce que pouvoir na Congo za pouvoir parlementaire et non un pouvoir présidentiel. UDPS ça comprendre qui ont été bango moko bato UDPS ba loba to kokunda papa Etienne Tshisekedi tango UDPS au comme na pouvoir tango UDPS so bâton de commandement baba kaza le présidence des bâtons de commandement alors que c'est pas ça. Kabila to linga kende azui mpaka Benoît VO elongi déjà KI azongise na cour constitutionnelle tangu Tshisekedi Antoine aye Félix Chilombo Antoine Félix aye babi c'est pas longola Benoît il faut après 3 ans abongise gebe ki okangi singa na kingo pendant 3 ans bazui kuna bateli biso mabundi desarajani nani mabunda bino baboye baba kombola ba bien mabunda to mabundi Aza président de l'Assemblée nationale. Aza ezaka janini nani.
Trésor. Et ça, Janine Nani. Janine Mabunda, to Janine Nani. Là, il faut payer un respect, hein, maman. Mais je manque pas. Tu manque respect. Tu n'as pas de vérité. Merci. Oza Maloba. Pourquoi vous avez vérité? Pourquoi vous avez vérité? Bon, bah, les sous-bakanga club, bakangi RTVS, bakanga RTVS. Nani Nico Mayengela les galisuté. Mais Nico Mayengela quand même Nico Mayengela. Donc on appelle le bassin qui est ici. Ah, merci pour nous dire que c'est la vérité. Bazu Janine batien ensemble. Babis talato sakana bango bazu moto na moniere. Moto oya yebina nous notion politique té. L'homme fort. L'homme fort na kotinda ba combattant ba sa buzoba. Jean-Marc Kabundi bazu batien vice-président. Dans la député à FCCBL, Bazu pouvoir bapesi Monsieur Chilombo, babi qui a décidé. Le lot ba discours na bango changer que ba Congolais faut ba yeba que pouvoir na Congo ça pouvoir parlementaire. Tant que boande ko luka pouvoir ba te que pouvoir parlementaire. Oh mon konzamboka ko dissoudre parlement. Bilo bokasika so la muki bolobi na dissoudre parlement. Il y a des procédures et des processus pour parlement des anini. Tofan na parlement na soki Congo Congolais fongoli misute tofan na ngo 5 boto sabu. Soki Congolais fongoli misute. Papa, na la kiso ke na za sûr. La kisabiso, il a dit en Amérique qu'il va déboulonner. Après ici qu'est-ce qu'il a dit? Il va pas déboulonner des personnes, ce sont des systèmes. Et le système est fait par de qui? Les systèmes sont faits par des qui? Système déjà botama yango moko. Par des individus. Papa, pourquoi nous tous mis sous ton monaté? Présence à Tamboué Mamba. Alexis Tamboué Mamba. Crime. Crime. Nous sommes pas bloqués, présent Fachi. Oui. Félix Tshisekedi Chilombo Léona Bengue Tshisekedi parce que na ngati ko benga Tshisekedi pour na mona Tshisekedi za kombo ya mbuta Tshisekedi on a na respect mingi pa na ye mais na zakana respecter na ba kombo o ba bambela kae mbuta Tshisekedi soki lobo la musie amonde mwana okamba mboka osilika Moussa Laurent Désiré Kabila sobo la musie. Oui, c'est Alexis Tamboué Mamba comme président du Sénat. Tamboka na biso comme zunguluke na ndenge moko. Bilo mo na temboko comme okende lokwa na wenze ya lokwa na imika na butu. Okoma da imika na bututi. Bandumba mboka sans loi. Mboko comme lokwa na wenza tomba na matete na butu. Merci beaucoup Trésor. To continuer Bandero Balandi. Mboka ngo ya nani? Tozo komana yo Bandero Balandi ka tozo continuer na Trésor le King wa sabongo journaliste patriote résistant na yé to beta mo solambo kebele. To meka un peu ko balayer lo mo boy avant que to chité na oyo kotala yo moko. Lelo to moni na katsa kabila mo konzamboka. Ndenge nini ba conseiller na ye ba kumsuko kota ba kopona ba indo-pakistanais ba libanais o mo konzambuka ye mo tonga yaki entre guillemets boye ki enveloppe mo boye ba indo-pakistanais wana mais ba conseiller na kata cabinet ba kola ba ko lia mo ba bloka na ba indo-pakistanais na ba libanais na ba chinois l'actini non sala par rapport à loko wana ndeko. L'ennemi du Congo c'est les Congolais. L'ennemi du Congo c'est les Congolais qui sont assoiffés de pouvoir assoiffé ya bomengo na beta mbela oti lelo muto azo solution na ngote ba indo-pakistanais wana ba chinois bilona bango so ye na douane aéroport ya Nzili bafuta indice 0.2 $. Bana mboka bafuta ba taxe na lobaka baza protégé par officier ya mboka au Congo. Il y a Moura, il y a FARDC, il y a la police. Oh, bah, on bête Kabiso, bah, film ou tout ça la marche. Pouvoir, il y a Kabila, et ça pouvoir, il y a Tshisekedi, avant qu'il y ait un cabinet éclairé dans le Lokomoko. Qu'est-ce que Kabila a fait pour maintenir le pouvoir pendant longtemps? A Zuba officier, a commis si bango ba riche. A commis si ba officier ba riche. Or que, non, non, tu as vu que l'armée
esika ba bourgeois te officier tout ba pesi ba marché ya indien ba marché ya ba libanais ba marché ya ba chinois po ba sana ngonini po ba vivre bien ba koma ko tambo na ba amer mutulo kwa tango fort boye bimbongo na dépense avec club yé militaire mbongo na zwango wapi est-ce que déjà l'état congolais landela ba prime hein ba prime que bela ki biso prime o ya zwaka na mbongo ya dépense avec club ko somba ba joueur papa mboko yo ekomi na nini ba joueur ba officier wana je peux citer leur nom yana ba ki soki boza posa to kende na bino na aéroport andino bandola ki bino ta ba chomba ngo ya na ba emballage à verre ba téléphone ya na ba emballage à verre o bo kangango bo mon officier moko ya ba Huawei ba Itel ouais ya ko kota na douane ba ki otunela biso na douane e futa à combien ba Itel ba Huawei maison Itel les awana na ville bala ki se biso mbongo o Itel e futa rendis il faut ça congolais moi na Congo pour que kundola biloko on comprend ma comme noloba quand M. Tshilombo est venu qu'est-ce qu'il a fait pour appauvrir ba indien wana enrichir balamboka loi et lobby que étranger il faut ateka biloko en gros moi na mboka faut ateka biloko en détail motozo importer ba Itel yemoko ateka Itel yango en détail on comprend Congolais koteka na détail mbulani bazo yango monaka indien azaki mwa musale pa na bango aye akomi riche bazui armée likolo ya armée ba komisi ba mvuama pourquoi bebi ke babi la discipline est le maire et la mère des armées oyoka ngoti d'abord c'est l'obéissance so ba peso ba ordre d'abord c'est l'obéissance ba to ba pesa ba ordre za banane bo officier hein ko officier oyo tangu Kabila fandi na pouvoir ya komi mutambongo alinga Kabila longa pouvoir en pesa ba ordre oyo ko za contre Kabila même chose eye et pas monsieur Tshilombo ba fanti monsieur Tshilombo Antoine babise ta la pouvoir biso to salaki mais ce que président ça ba conseiller na yewana ba conseiller na ye ce sont des incapables yebisanga ba conseiller wana depuis ba fandi un conseiller ou a sali une nomination à place il y a chef ya cabinet il y a direct cap au cas était mbutu sala entre direct cap na mais na sona bosse comme na ça la nomination des gens qui n'étaient pas instruits pour nous avoir conseiller à président de la République ba conseiller à dire cap ba conseiller à monsieur Fati ba yo ko ça la course na richesse après 5 ans total nani on comme mutambongo donc on lit Bambongo. Mais oui. Et bandi bandana monsieur Vital Kamere. Kamere ceux qui m'ont mouké dépense en journée à $30,000. Oh. Mais ça journaliste, tu vois yanga na panza. Ba journaliste ba kenda $30,000. Ce que ça mouké. Mbongo kota kati. Na jour moko. Mais je vous dis ce ça mbongo dépense à mouké. Pacificateur na mbongo banane. Bon pimeli ba congolais misala pour yo comme un grand pacificateur. Merci beaucoup. Ndeko Trésor. Merci de continuer. TV Zalingonga. TV Zalingonga ndeko. To continuer to ko yo ke loko mobu yana ba kotela ki olanda ku wana. Ba kotela ki olanda ku. Ezali pour la nini? Eza pour na ko semer peur na mutu na ngai. OK ba yeba te Trésor King Bukele azali mutoyo a éradiquer peur, à éradiquer doute, à éradiquer distraction. C'est le même travail que je fais na ba jeune to na okutana ba na longo la ba kobanga na longo la ba doute na longo la ba distraction. Mais un peu ko lukaso ba na ba kotela ki omoni bonté. Non, na za na lukate pour distraire ngai. Donc porter plainte pété. Distraire combat na ngai et pas banane. Ba soda Kabila. Mais pour la sécurité. Ba soda nani? Sécurité na ngai za maboko ya Nzambe za maboko ya ba koko na ngai. Soki Nzambe atiki porte bato basala nga mabe. Attends, attendez si les policiers vont s'aller. Merci beaucoup. Président le roi Mouzé Laurent Désiré Kabila, Azalaki na batu ebele tant basalaki mabe, basalaki mabe. Donc Nazan a tenté na Trésor Kimbukele à qui a porté plainte. Mais Nazan a taillé combat pena lobaka. Ce qui lelo kinga kufiro si mukenza kufat. Biso yo tobimi. Pour nini
to comprendre ndeni kolongola ko banga soki trésor king akufi kutu rosi mukenza soki no temps ya ko préparer absence nete nga soko nazwi temps ko préparer absence na ngai bana lokwa ba Christian Bolenge bana lokwa ba Shadari bana lokwa ba Tishik bana lokwa ba nin donc nazwi ba ekiri nyonso ya matete natalisi bango yo ngai na bundaka obundaka pona nini bundela ndemboka na yo Congo. Bitumba solo ko bundela mboka no Congo. Na zui fazer na la gise soko koma fazer c'est parce que le pays ezala ki mabe. Donc luka na simana ba tuto ba koya ba za ba fazer te. Tozongela yo mokolo mususu ndeko trésor le king en tout cas matondi mingi na présence na yo. To sepeli ndenge au répondre na mituna na biso pesi biso ba éclaircissement ba dossier belé. En tout cas merci na présence no na clebois.com. Ezamba liboso te l'autre photo zara na opé. Na conférence à présent Martin Fayulu na collège Boboto le lopé sous yambio en exclusivité na plateau na biso au tali caméra ndeko trésor ou adressé mon ayo ya fin ya émission lelo na bande balanios balandio de partout dans le monde mon anga ya fin ya émission oyo pour kombeza kana le basukate ezali congolais nyonso azwa conscience peuple oyo eza conscient et kozongi sa président inconscient na conscience Congolais alongola fanatisme ayeba ke yambo ba parti politique ezala abotamaki na bord congolais bakoko na ye bazalaka bato ba parti politique te soki lelo tato aboti ngai azaki moto Oscar Kashala ebi Oscar Kashala a travaillé no Oscar Kashala menga na za moto Oscar Kashala te tata na pas za moto Oscar Kashala te mais biso tout aux aba congolais point commun na biso les aba congolais donc eloko photo bundela ezali mboko au Congo congolais nyoso esengeli alongola ko banga eba ke liwa ezali étape ya vie ya mutu eba ke boloko ezali parcours ya mutu Yesu mwana nzambe o bobengaka mwana nzambe Yesu aleka kuna boloko papa simoki mbangu vuluzi aleka na nzela boloko si beaucoup na bande balandi sur le téléphone europé ça to pesi bongo mbote na Francis wala na sima caméra mbote na de la nation mbote na Pichu Mangaya mbote na Mamembe Nize bana Londres mbote na Papi Kulungangeli na Londres ndeko trésor le kingo pesi ba numéro na yo d'ailleurs ba tebili ko balanda yo déjà pesa numéro pour na ba bonne soit pour la la ninga mbalasi mbala boso 00243 82 381 18 51 nayebi 00243 81 82 plutôt 381 18 51 nabi kembala sima tokozwa vraiment temps ya kosolola ndenge nini babebisi komba ndenge nini babebisi bilenge spirituellement parlant na intellectuellement parlant ndeni ba semer distraction na mboka na biso Congo mais tokolonga ingeta yenge matondo na bana mama Congo nyoso bana a Congo mongali bana nyonso ya fu nzamba mpungutulendo bana mvuluzi kimbangu tokolonga po mabelo to onyata bakoko na biso batikela biso papa koko na ngai Bukele atikela koko na ngandeke atikeli papa na ngai Thierry Bukele ndenge moko pe Thomas Munyanga tikela papa na ngai Thierry Bukele atikeli nga Trésor Bukele mabele o yango nga na kotikela ba Sylvester ba Pressa ba Kelia Kamboko. En tout cas merci beaucoup na bino bolandi de partout Trésor le King Bukele invité na sur lelo na clebois.com en tout cas restez branchés bye à la prochaine.